tena biso nyonso ngai nazali Dr Odimba naza médecin natala mambo ya basi na salaka na clinique universitaire mais naza également médecin na fondation Otobengi Fondation d'Amy Berlin fondation eza pour na lutter notamment contre endométriose et pour na développement et endoscopie na mboka na biso. Alors lelo to solo la muke na maladie moko esimbaka ba maman essentiellement maladie ya babengi yango endométriose. Alors pour d'abord comprendre nga bien na ko bandana na ko expliquer biso muke ndenge ni nzambe akela nzoto ya mwasi ko bandana libanda tina kati. Nzoto ya mwasi eza composé na biteni mibale. La première partie eza otobengi ba organes génitaux externes et puis na kati eza ba organes génitaux internes. Na schéma oboza komona libanda awa na C eza nzoto ya mwasi oyo eservaka pona kosangana bokutanisi nzoto na partenaire et puis oyo elandi oyo eza na forme ya avocat oyo yango nde tobengi matrice utérus ou bien matrice nde tobenga yango mingi communément oyo toza komona lokola batiyo oyo lokola batiyo ya régie des eaux yango nde tobengi batrompe et na se nango oyo eza lokola manga c'est yango nde ovaire yango nde epesaka sémence ya mwasi chaque mois pendant ovulation pour écoutana na mai ya papa pour mwana asalema. Alors vous remarquez nangal que matrice to utérus eza na forme ya avocat otoliaka na tongo soki bolongoli mukokoli nango. Matrice eza composée na 3 couches ndenge moko na avocat na kati yo tozomona lokola mwa pembe wana eza yango nde tobengaka endomètre. Épaisseur oyo ya katikati eza rose oyo yango nde tobengi myomètre eza essentiellement muscle et puis libanda eza enveloppe oyo erecouvraka matrice lokola enveloppe oyo ebombaka lokola poso ya avocat ezalaka vert. Alors normalement pendant cycle menstruel donc moi ça na règle T en dehors ya règle couche oyo ya kati oyo tobengi endomètre yango nde evimbaka progressivement pour que règle koya yango est éliminé et bima sous forme ya règle. Maintenant ndenge ni to komana endométriose linka koloba que pendant règle ole nyonso ebima une partie ya couche oyo ekoki komata na batrompe et kota soit na ovaire to ekoti ko se greffer quelque part na kati ya libumu mutu ou bien que peut kota na batiyo ememaka makila et que se retrouver musika et que ozala na bapumo et que ozala na cerveau et que ozala na mutolo et que ozala na manzaka tango kende bisiki kende kokoma kuna eza normalement esika yango te esengeli kozala parce que nzamba salaki que endomètre wana azala na kati ya matrice esika comme ça esika mona se développer na kati awa esika soka se retrouver en dehors ya esika nzamba tiaye les autres bengi na lopoto ectopie ça veut dire azan esika na yete et le fait que azan esika na yete nzoto et ko reconnaître yango lokola corps étranger nzoto loba mais yo zala ka atteint conséquence nzoto ko tia en place ba mécanisme pour na ko détruire ba mécanisme na yango ko memana auto bengi inflammation lokola moto eza ko pela quelque part lokola guerre ekoti quelque part et c'est cette inflammation là et on ko zala la base ya ba signe nyonso oto komona ya endométriose. Alors pona koleka moi si waza ko bela endométriose ba signe nini akoki ko présenter bas toko bosa na nyonso mais tokanga ba signe mibale essentiellement signe ya liboso eza douleur passe douleur wana ekoki kozala ere ya komona ba période ndeto lobaka ngona lingala donc ere ya komona règle. Ça veut dire yé pona yé moi si en endométriose la plupart parce que pendant ba règle na bango akoka kutu komona ata libanda te tellement pas eleki il faut kakamela bakisi pour abimata na salata la télévision à part douleur pendant ba règle toza pena auto bengi ba douleur na moment ya kosangana na papa douleur pendant les rapports sexuels à part wana toza pena ba douleur na air ya kosala grand besoin akoki poza na ba douleur et akosala petit besoin ou alors ba douleur na se alibumu et oza koya na air nyonso sans circonstance bien identifié mais air nyonso alelaka ba passe na libumu
des signes à rapport à la douleur au moins si on a une endométriose à quoi il faut présenter. À part la douleur, nous avons que le col makila tout ici au que couvert des scams sous que et si quand zamba tiaki et que ça l'inflammation ça la mot des os la quelque part inflammation et que ça la que finalement climat na kati ya libumu ya mwasi ozala susu malamu te ezala kwa besoin na climat de guerre kwa besoin na climat de guerre donc ça fait que et quoi altérer ba mécanisme o nzambe atia pona bokutani ya mai ya papa na liki ya mama pour mwana salema. Imaginez-vous qu'endométriose a se développer awa na ovaire oyo. Ovaire oyo a l'endométriose maki qualité nango na quantité est diminuée. Du fait que diminue plus pas chance na ko jazemi. Imaginez-vous qu'endométriose a se développer na trompe na kati ya tiyo oyo. Oloko besoin ko mona ba mbuma oyo awa neti oyo za endométriose. Endométriose que za awa ça veut dire qu'akangi trompe oyo. Normalement trompe à cause la ko kangate. Il fait la polele pour que tango maya papa kokota et koti à partir awa mati et yena trompe ti et kokutanana comme ti aya kokutanana na semence ya maman pour moi salema. Ce qui endométriose c'est awa moyen passage ne salema zati donc moi j'en ai à cause na problème ya kobota. Ce qui est par exemple na kati ya muscle ya matrice awa. Ce qui ça awa et ko sala ke awa inflammation ko sala climat awa na kati sika mona a se développer katango mai ya papa zo mata tellement a inflammation ezali lokola guerre eza na kati ya ba mai ya papa spermatozoïde ya papa et kozala victime et komi kufela ka yo koma même pas kuna pe ndeko pesa mwana nde ba signe ya endométriose ma part wana à part les deux grands signes na laxibino to ko kozala ba signe mususu oyo ezo dépendre na esika mai esika endométriose et que se développer. Il y a une endométriose qui se développe dans les poumons, par exemple. Moi, si j'ai une endométriose dans les poumons, parfois, il y a que docteur, on a une règle, pendant la période de la règle, on a craché, on a craché. Ou bien, chaque fois qu'on a une règle, on a une mais si on a une règle, si on a une règle, si on a une règle, pendant la période de la donc, ça veut exact. Très probablement qu'azana endométriose na batio bien na organe ou epesa kama suba ou bien na ba poumon parfois même na cerveau mususu so azana na cerveau pendant ba règle na parfois ça la ba akangamaka ba convulsion to bengi ko kangama na lingala ba kangamaka parfois du fait ya endométriose mais ba signe to kutaka mingi eza on a lobaki douleur na infertilité lokola Bon comprendre les signes au moins si azana endométriose a koki ko présenter très facilement ngana bino to koki ko déduire ba conséquences oyo maladie oyo e koki ko pesa na vie ya mutu. Moi si oyo chaque mois il faut vendre 4 et 5 jours na ndako parce que azana ba douleur pendant ba règle. Vous vous imaginez oyo ko sala na vie na yeso ka salaka. Ça veut dire que chaque mois il faut vendre 5 jours na ndako parce que azana douleur pendant les règles. Chaque mois, il faut faire 5 jours dans le d'école parce qu'il y a la douleur. Et parce qu'il y a l'école, tout le monde a la efficacité dans le kita, rendement dans l'école, kita. Attends, ça qui m'a les mains. Au lieu de 80%, comme à 70, comme à 65. Tant que vous avez de la classe, parce que ça qui était mon professeur, attends, ça qui enseignement, les soins, ou à tout un examen, il y a ça qui était. Et ça, une des conséquences. Moi, je suis à Bala. Ou azokuka kozwaze mité du fait endométriose. Qu'est-ce qui peut arriver? Na mboka na société lokola oya biso o to lingaka bana. To zelo kwa mindele te kwa ba chinois te o ba limita ba tout que fois bota ka moko to mibale. Biso to lingaka bana. Mais moi azokuka kobota te. Vous voyez c'est que ça peut entraîner non seulement ipanaye parce que eza problème va nous préoccuper tellement que et ko peut essayer ba maladie mususu ya mutu, notamment ba dépression, ba anxiété. À cause de la chose à l'est de la société et qu'on peut comme même un divorce parce qu'il y a une douleur mais à part ça parce que à cause que quand on écoute un sando to malamu na papa et il y a écoute un sando to na papa et comment est moko ya calvaire pour naie parce qu'il y a que papa aurine cause de satisfaction mais ça sera un effort et belé parce qu'elle aura tellement mal et même pas papa du fait qu'il y a que ce est à resangana maman papa maman yo kaka pasi makasi. Papa pa o matam so akoma pe ko hésiter même ça ça na posa mais il fait quoi ayebi que moi sinanga kolela roza akoyoka pasi parfois ça na posa mozo obligé vanda asimba été et donc nyoso wana
et que la malamu te pour na libala. Ce sont là autant de conséquences au endométriose et coquille copé sabiso. Alors, maman, vous remarquez que vous avez un signe moko, tomi balé, tomi sat, tout bas signe nyonso, auto développer awa, ou ils a un rapport na endométriose, et loko moko ya kosala, ils a koluka kokuta na munganga. Munganga, soit généraliste, ou bien, idéalement, munganga ou batala makambo basi. Mais ce qu'on yebi directement munganga te batala mabasi ou kokuta na ye, vous yebe koleka na canal ya ba structure, ba ONG, ou italaka, ou eza ko bunda pona sensibilisation contre maladie yango, lokola endoker, yebi, bopito, na ba médecin, ou baza spécialisé na prise en charge ya maladie oyo, qui peut vous aider ya kokuta na bango pour que finalement batala. Est-ce que ba douleur aux anango est-ce que ça d'une endométriose tout est comme ça, ce que ça dit une endométriose, bah minganga de baebi ni ba kosala pona yo, ba nde baebi traitement ni ba kopesa yo. Au lieu vanda nandaku, ozalaka chaque mois era règle, OK déjà nandaku, osombi ebikap. OK nandaku, osombi tel traitement, osombi anti-inflammatoire songolo pakala. Parce que anti-inflammatoire wana, le fait ya kozwa kango chaque fois de façon chronique et koyi comme maladie mususu ebele ya minene kutu ko leka endométriose o ko boma kutu plus rapidement notamment maladie à barin. Donc automédication esengeli ko boya soko moni ko sana signe moko mibale misatu et keza ko umela za ko traîner mona munganga mona endoker ko mema pa munganga o ya sengeli nde ona ko yekolo bana bino na mukola lelo matondi mingi tena biso nyoso ngai nazali docteur Odimba. Naza médecin natala mambo ya basi na salaka na clinique universitaire mais naza également médecin na fondation Otobengi fondation d'Amy Berlin fondation eza pour na lutter notamment contre endométriose et pour na développement et endoscopie na mboka na biso. Alors lelo to solo la muke na maladie moko simbaka ba maman essentiellement maladie ya babengi yango endométriose. Alors pour d'abord comprendre nga bien na ko bandana na ko expliquer biso muke ndenge nzambe akela nzoto ya mwasi kubanda na libanda tina kati nzoto ya mwasi eza composé na biteni mibale. La première partie eza otobengi ba organes génitaux externes et puis na kati eza ba organes génitaux internes. Na schéma oboza komona libanda awa na se eza nzoto ya mwasi oyo eservaka pona kosangana bokutanisi nzoto na partenaire et puis oyo elandi oyo eza na forme ya avocat oyo yango nde tobengi matrice utérus ou bien matrice, il y a mingi communément. Autre chose, comme on a le rôle à tuyau, le rôle à tuyau à régie des eaux, il y a un autre bengi ba trompe. Et na senango, où il y a le rôle à manga, c'est ben il y a des ovaires, il y a des pesaka, sémence ya moisi chaque mois pendant ovulation pour écouter nana mai ya papa pour mwana asalema. Alors, vous remarquez nangal que matrice to utérus, ils ont la forme ya avocat otolia kana tongo soki bolongoli mukokoli nango. Matrice eza composée na 3 couches. Ndenge moko na avocat na kati yo tozomona lokola mwa pembe wana eza yango tobengaka endomètre. Épaisseur oyo ya katikati eza rose oyo yango tobengi myomètre eza essentiellement muscle et puis libanda eza enveloppe oyo e recouvraka matrice lokola enveloppe oyo bombaka pour lokola poso ya avocat ezalaka vert. Alors, normalement, pendant cycle menstruel, donc, moi, ça na règle T, en dehors de la règle, couche ou ya kati otobengi endomètre, yango nde evimbaka progressivement, progressivement pour que règle koya, yango est éliminé et bima sous forme ya règle. Maintenant, ndenge ni to komana endométriose. Endométriose linka koloba que pendant règle, ole nyoso ebima, une partie ya couche oyo et koki ko mata na ba trompe et ko kota soit na ovaire to et koti et ko se greffer quelque part na kati ya libumwa mutu ou bien ko peut kota na ba tiyo mais makamakila et ko se retrouver musika et ko za na ba poumon et ko za na cerveau et ko za na mutolo et ko za na manzaka tango kende bisiki kende ko koma kuna ils ont normalement esika yango te sengeli ko zala parce que nzamba sala ki que endomètre wana azala na kati ya matrice esika comme ça esika mona se développer na kati awa
esika soka se retrouver en dehors ya esika nzamba tiaye ezao to bengi na lopoto ectopie. Ça veut dire azan esika na yete. Et le fait qu'azan esika na yete nzoto et reconnaître yango lokola corps étranger. Nzoto loba ah mais yo zalaka atteint conséquence nzoto ko tia en place ba mécanisme pour na ko détruire ba mécanisme na yango e ko memana auto bengi inflammation. Lokola moto eza ko pela quelque part. Lokola guerre ekoti quelque part. Et c'est cette inflammation là ya onde ko zala la base ya ba signe nyonso auto komona ya endométriose. Alors pour na ko leka moi si waza ko bela endométriose ba signe ni na akoki ko présenter. Bas toko bosa na nyonso meto kanga ba signe mibale essentiellement. Signe liboso eza douleur. Pasi. Douleur wana ekoki kozala ere ya komona ba période ndeto lobaka ngona lingala donc ere ya komona règle. Ça veut dire yé pona yé moi si waza na endométriose la plupart bazaka panda ba règle na bango akoka kutu komona ata libanda te tellement passé leki. Il faut kaka mela bakisi po abimata na salata la télévision. À part douleur pendant ba règle toza pena auto bengi ba douleur na moment ya kosangana na papa. Douleur pendant les rapports sexuels. À part wana toza pena ba douleur na ère ya kosala grand besoin akoki kozana ba douleur ère ya kosala petit besoin. Ou alors ba douleur na sia libumu e eza ko ya na ère nyonso sans circonstance bien identifié mais ère nyonso ala ka ba passe na libumu. Des ba signe à rapport na douleur au mois si ou na endométriose akoki ko présenter. À part ba douleur na yebi sa yebino que lokola makila to tisi oyo ke ko vendre esika mususu ke esika nzamba tiaki ye et ko sala inflammation ça lokola moto ezopela quelque part inflammation ne ko sala que finalement climat na kati ya libumu ya mwasi ozala susu malamu te ezala kwa bozana climat de guerre lokola bozana climat de guerre donc ça fait que eko altérer ba mécanisme o nzambe atia pona bokutani ya mai ya papa na liki ya mama pour mwana salema. Imaginez-vous qu'endométriose aneza ko se développer awa na ovaire oyo aza na endométriose maki qualité nango na quantité est diminuée. Du fait que diminue plus ba chance na ko zazemi. Imaginez-vous qu'endométriose ko se développer na trompe na kati ya tiyo oyo boloko boza ko mona ba mbuma oyo awa neti oyo za endométriose ke za awa ça veut dire qu'akangi trompe oyo normalement trompe a cause la ko kanga te il fait ça la polele pour que tango mai ya papa ko kota et koti à partir awa mati et ye na trompe ti et ko kutana na komiti aya ko kutana na semence ya maman pour mona salema ce qui endométriose za awa moyen passage ne salema ezati donc moi chana pi a cause na problème ya ko bota. Ce qui est par exemple na kati ya muscle ya matrice awa ce qui za awa et ko sala ke awa inflammation ko zala climat awa na kati sika mona a se développer katango mai ya papa zo mata tellement awa inflammation ezali lokola guerre eza na kati ya ba mai ya papa spermatozoïde ya papa et ko zala victime et ko mikufela ka ayo koma même pas kuna pende ko pesa mwana nde ba signe ya endométriose ma part wana à part les deux grands signes na ona laxibino to ko zala ba signe mususu oyo ezo dépendre na esika mai esika endométriose et que se développer. Il y a aussi une endométriose qui peut se développer dans les poumons par exemple. Moi si j'ai une endométriose dans les poumons, parfois quand que docteur nga sur na règle pendant na remarqué pendant la période dans la règle na zaration zo cracher na mona vraiment makila na ba cracher nanga ou bien chaque fois sur na règle na comme na kusukusu mo boye mais soka règle si kusukusu ngo pe sili kusuka que c'est que nga sur na règle pendant la période dans la masuba nanga comme vraiment makila donc ça veut exemple très probablement qu'azan endométriose na batio bien na organe ou epesaka masuba ou bien na ba poumon parfois même na cerveau mususu so azan na cerveau pendant ba règle na parfois ça la akangamaka ba convulsion to bengi ko kangama na lingala ba kangamaka parfois du fait ya endométriose mais ba signe to kutaka mingi eza ona lobaki douleur na infertilité lokola pour comprendre les signes au moins si azan endométriose a koki ko présenter très facilement ngana bino to koki ko déduire ba conséquences oyo maladie oyo e koki ko pesa na vie ya mutu
Moi, si chaque mois, il faut vendre 4 et 5 jours en andako parce qu'il y a une douleur pendant la règle. Vous pouvez vous imaginer, ça veut dire que chaque mois, il faut vendre 5 jours en andako parce qu'il y a une douleur pendant les règles. Chaque mois, il faut ça 5 jours en andako avec une décolleté parce qu'il y a une douleur. Et parce qu'il y a une décolleté, tout à l'heure, efficacité na musala zo kita, rendement na école pe ko kita. Ata zalaki maye les mains au lieu de 80% comme aux 70 comme aux 65 tant sous ba ko bande la pe classe parce que zalaki te mukolo professeur atanga saki enseignement leçon ou atuna ki na examen ya zalaki te et ça une des conséquences moi sur la bala ou azoko ka kozoaze mité du fait ya endométriose qu'est-ce qui peut arriver na mboka na société lokola o ya biso o to lingaka bana to zelo kwa mindele te kwa ba chinois te o ba limita ba tout que fois botaka moko to mibale biso to lingaka bana mais moi si ozoka kobota te vous voyez c'est que ça peut entraîner non seulement il pas naie parce que les problèmes vont nous préoccuper tellement que et ko pesa ba maladie mususu ya mutu notamment ba dépression ba anxiété à cause de la sur l'est dans la société et ko kipe comme même na divorce parce que ça n'a pas douleur mais à part ça parce que akutoko kaisu kokuta nsandoto malamu te na papa ere ya kokuta nsandoto na papa et comment ere moko ya calvaire pour na ye parce que ayebi que papa aurina ko za satisfaction mais ye ça sera na effort et belé parce qu'elle aura tellement mal et même pas papa du fait qu'ayebi que so ere ko sangana maman yo kaka pasi makasi papa pa o matam so akoma pe ko hésiter même ça na posa mais il fait quoi ayebi que moi sinanga ko lela ko za ko pasi parfois ça na posa mo za obligé vanda asimba été. Et donc, nous sommes et vous allez malamuté pour na libala. Ce sont là autant de conséquences au endométriose et koki kopé sabiso. Alors, maman, vous remarquez que vous avez un signe moko, tomi balé, tomi sat, tout bas signe nyonso auto développer awa. O eza rapport na endométriose et loko moko ya kosala eza ko luka kokutana na munganga. Munganga soit généraliste ou bien idéalement ba munganga o batala makambo basi. Mais ce qu'on yebi directement munganga te watala mabasi oko kutana na ye boyepe ko leka na canal ya ba structure ba ONG o italaka o eza ko bunda pona sensibilisation contre maladie yango lokola endoker yebi bopito na ba médecin o baza spécialisé na prise en charge ya maladie oyo qui peut vous aider ya kutana na bango pour que finalement batala est-ce que ba douleur ozanango est-ce que ça d'une endométriose tout est comme ça ce que ça d'une endométriose ba minganga nde bayebi nini ba kosala pona yo ba nde bayebi traitement nini ba kopesa yo au lieu vanda na ndaku ozalaka chaque mois era règle OK déjà na ndaku osombi ebikap OK na ndaku osombi tel traitement osombi anti-inflammatoire songolo pakala parce que anti-inflammatoire wana le fait ya kozwa kango chaque fois de façon chronique et comme maladie mususu ebele ya minene kutu ko les endométriose ou ko boma kutu plus rapidement notamment maladie ya barin donc automédication et sengeli ko boya so ko moni ko sana signe moko mibale misatu et que ça ko umele za ko traîner mona munganga mona endoker ko mema pa munganga o ya sengeli nde ona ko yekolo bana bino na mukola lelo matondi mingi